Shalom la famille, shalom ba papa oyo ezali conseil vraiment mpona bino ba papa oyo boli kotika basi na bino kokende libanda bisimbasimba yebaki monguna aza na nsima na biso mpona kodétruire ba foyer histoire vraie ndeko na biso ya mwasi azalaki na mobali na ye babalani basali 3 ans na bamibala baobota te mwana azoya te mobali ka nde babima bakendaka mosala na nzela akutana ye na mwasi moboye na mwana mwasi moboye mobali adragi mwana mwasi andimi balingana bavivaka na mwana mwasi yango mwana mwasi alingaki garso yango tro alingaki epela makasi kosala ke mobali alingaka akende vacances na mwasi na ye alingaka ke vacances na mwasi na ye ayebisi likango ne alobi ngai na madame toke vacances soki vacances na madame donc naosala bavacances na biso kaka boyebi ya poto nde ezalaka ba une semaine tosala une semaine kaka epui tozongela biso tokumela te donc na lobenga oso naa na voyage epui so nazomi na osala osimi tomona ye likango abotenga na okoka te na okotikala san yo te tokende kaka nga mpe nakende kaka vakasi yango boye na wefutelanga mpe kaka nakende nazala ata pembeni navanda kaka na nini na hotel oyo bino bokozala koyebana te mobala alobi bona banokambola ndeni mposo bowana mutu na vakasi bonotambola sambe bonoke makambo nyonso asambe abi te okobima na kati hotel te okozala no kaka na hotel oyo na ozala kaka na ozwa kaka chambre na hotel oyo bino bokozala mobali mpe amoni lokola mpe alingaki mpe fie yango abi ok problème eza te so mpa mvutima eya te oyebi te mobali alobi problème te mobali afuteli ebiye areservele mwa mwasi wana chambre na hotel na bango na 5e mwa mwasi wana na 7e ali mwa mwasi wana ke premier jour avant bango baya akomi dia na hotel akomeli mobali ke nakomi eli mobali abinga nakomi bien mobali alobi ok problème te ça va biso toya lobi bango mpela ya bakomi lobi bamati mpe na chambre na bango ayebisi mwasi bon yo tikala nano lokola ozosukola oza fatigue nga nakiti kaka pembe nalukaluka kaka bagazo eza obi eza bandibu toko nde ezalaka kaka na poto naluka koto oyo mposi mpe na province naluka koto oyo ebongo nasomba bamai babilo bayaout bilo ya mike mike lokola congela frigo eza awa totya na frigo mwasi mpe abi problème te mwasi akotine na biche ye na mpasi ntango abimi na mpasi akita ake na mpa fi wana bayambani basali babolingo na bango basilisi akiti mbangu akesombasomba biloko kaka na babutike oyo ya biso babalabala amati nango aye atiki biloko na ndako afandi premier jour deuxième jour mobali azaka nakesomba boye nakebwaka poubele nakezongisa boye azobisaka mwasi zelanga nakesombolinga mposa ya glace azoluka koprovoke ka po akende mpo mwasi mosusu azalaki kaka na kati ya immeuble moko na bango mwasi moko mosusu kaka batikala ba 2 jours bazonga mobali ayebisi yo te nakiti lokola mai esili nakende kaka nazwa mai nazonga me soki ake kozwa bamai na bayauti wana mobali azobeta ba 2 heures mita ba 3 oyo te nayebi kote oyo te nabimaki boye nake tudwa nakute kutu bato moko boye azoluka kaka masolo mwasi amonaki onkelobika biso basi tozalaka mpe ya moko tozalaka mpe vigilance tosalaka mpe mwa vigilant na makambo ebele tozalaka mwa miso ya ofungwama mwasi abi lelo mpena ndenge azoyeba okesomba mai boye nazolanda eti akesomba mai ya komonanga te mobali abimi mwasi azeli mwa miniti moke ya mwasi akomolandeka na couloir hotel amoni mobali atelemi na ascenseur ya botema abomba na nsima pot de fleur mobali abendi ascenseur akoti na ascenseur mwasi aye liboso ascenseur atelemi na mpasi mobali akita na se mobali amati na 7e mwasi abi ascenseur oyo eza na moto mosusu na kati to mobali nanga moto aomata na 7e ntango ascenseur mwasi mpe abendi ascenseur amati na ascenseur akomi na couloir amoni lokola porte moko euti ofungwama cru moto akoti bakangile baokanga porte mwasi aobima na ascenseur mwasi ake na porte wana ebetaki abeti moto aofungola te abeti moto aofungola te ainsiste kobeta makasi bamoko likango aye asali lokola azalaki na pongi bonjour madame bonjour ozoluka moto abi te na oluka mobali nanga akoti abi mobali na yo mobali no akoti abi wi mobali na ngai akoti awa naye koluka mobali na ngai akoti mwana mwasala mobali wana ayoki voi mwasi na ye mwasi wana bandi komina se mobali na ngai abi mobali no akoti awa te nayebi mpe mobali yango oyo ozoloba te nazokomprendre mpe makambo oyo ozoloba te abi te nazoluka mobali na ngai akoti awa bandi kosala badiskute mwasi wana apousse porte akoti na kati ya ndako
banda kuta bangi mwasi na bandi kokota na kati ya bapiese akoti na cuisine mpo ezalaki baflate pende ezalaka mwa chambre mwa cuisine mwa placard mwasi afungoli baplacard moto aza te asali bo moto aza te ntango mpena moni moto aza te lekeli nao na makango ye moko amituni na kati ya motema mwana mobali oyo abombani wapi nzoka mobali abimaki na balcon mwa balcon eza kaka ya moke aluki asimba ta place moko boye abombani mwasi amoni na ye mobali te aluki na kanda wana abimi akende mwasi wana mosusu akangi porte ntango mobali abombani wapi atala bo atala baomona mobali te aya kotala alingi afungola porte afungola ye porte makasi mobali asimbaki porte ntango mwasi azobenda porte mobali maboko elashe mobali akweya 7e étage tina se cadavere moto akufa sur place après bato bakomoganga moto akwei bapompe mosendako lilo bapompe bazobika bapompe so boya nde basalaka makelele mwasi oyo ya makango azolela na kati ya chambre mwasi andako ayoki lilo abina bima nao na fenêtre abima na fenêtre amoni kuta elongi te amoni ka pantalon rouge na polo ya noir oyo mobali nalataki donc mobali akwei na chambre banda likolo tina se yaya mwasi wana lokola suba na bilamba to asumba na bilamba abima bataka basécurité baoya bayebisi babi madame mobali no akwei me tokopane te ye azalaka na chambre oyo tokopane te ndeni akekwea na fenêtre ya chambre ya 7e tokopane te mwasi abandi kolela apapa tosala attention basi nyonso tu baza ndenge moko tala moninga na bino ndenge akepesa vie akekwea na fenêtre na likambo moko boye ezanga motu ezanga makolo oza na mwasi na oyo ezobimisela mbongo bala likolo ya makango kekufa atuka ezalaki conseil oyo namemeli bino mpenza bapapa tokeba basi nyonso baza ndenge moko soki oza na oyo ya yo papa aluka obatela ye diable ayaka kaka mpona kobebisa mpona koboma mpona kodétruire tala amemi yo moko na makambo oyo yo moko bandai kosala que le seigneur vous bénisse soki olesumasi azongi te tokutana bahistoire vrai eza vraiment ebele eza kaka mpona édification ya corps du Christ. Je vous aime tous, bisous, bye, ciao ciao.